Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connectés partout où vous nous suivez, dans tous les 4 coins de la planète. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker, commenter, sans oublier la cloche des notifications. Bonne fête à tout le monde, meilleure vie à tout le monde. Partout, vous êtes dans tous les 4 coins de la planète. I love you so much. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Alors, toujours dans le sujet de Kuluna, vous savez, il y a des Kuluna, Oyo, procès na bango ezalaki, tout le monde qui vraiment condamné qui Kuluna est belé, 30 ans de prison, 20 ans de prison avec amende. En tout cas, Kuluna Oya Basi, baza confirmé que baza Kuluna et bolanda procès Oyo, bomi bango, bazo boma bango. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Teoka Kike boma bango, bomoni ba image tochela kibino, le ministre Constant Moutamba, ministre Ouazam, ministre de la justice, a qui vraiment décision qui ba boma bango Kuluna nyonso basali mabe ba boma bango parce que basali ba dégâts et belé. Alors mes amours, sans plus tarder, non la bino ba image bolanda jusqu'à la fin parce que batu nyonso baza contre sujet oyo ya Kuluna o parce que ça fait mal. Omoni comment est-ce que Kuluna bazo boma batu, comment est-ce que Kuluna bazo torturer batu, donc batu bakomi ko banga Kuluna. Même le policier a commis au banga Kuluna parce que policier pas à Moutou, il a sa famille, aboyi n'a vraiment il est pas à la victime. Alors sans plus tarder mes amours, naza ko proposer bino ba vidéo oyo ya Kuluna obozomona oyo botala qu'est-ce qui s'est passé, surtout Kuluna basi bande ba osalanga nzoto malili ba osalanga chair d'épaule. Bana basi bakomi na bango Kuluna baboyi na bango nzela mulai bango babosana na bango kindumba te bake na bango na domaine ya Kikuluna. Alors sans plus tarder, suivons ces images et on se retrouve tout juste après. Let's go. Conséquence condamne ces derniers avec admission de circonstances atténuantes à 15 ans de servitude pénale. Le tribunal dira également établi en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs, mise à charge de prévenir Goma. En conséquence, Goma Glody condamne ce dernier à la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit infraction d'association de malfaiteurs, mise à charge de prévenir Salomon Atabou, Boabo Atibou, Boabo Bozo Jacques, Obinga, Borando et Kofo Ifeke, Midi. Beaucoup en conséquence condamne ces derniers à la peine de mort. Dit que les infractions d'extorsion et d'association de malfaiteurs mises à charge de prévenir Salomou à Tibou ont été commises en concours idéal. En conséquence, le tribunal les condamne à la plus haute expression pénale, soit à la peine de mort. Le tribunal dit également que l'infraction d'association de malfaiteurs et celle des recettes d'objets mises à charge de la prévenir Bidi Batouka ont été commises en concours idéal. Donc, l'infraction d'association de malfaiteurs et des recettes ont été commises en concours idéal. En conséquence, condamne à cette dernière à la seule peine la plus forte, c'est la peine de mort. Mais les frais d'instance à charge de tous les prévenus ici condamnés, à l'exception de Mbia, Mwakana, Yanga Luyeye, Mayenda Muzinga et Liwanda Litungu. Ordonne l'arrestation de tous les prévenus condamnés, l'arrestation immédiate de tous les prévenus condamnés, ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa.
Lobi yaki vers 20h on a venu mafuta ota sakalam tandis que l'un de konangai kotika ye azwa traitement l'hôpital Nelengesa to ke to yakina sac na ba de téléphone na kati to kutena bango ba ki set de ba kale biso ba boto biso de téléphone moko avec na mbongo na kati ya sim avec na $22 na sim to sing mo ba pardon ba boy $22 na kati ya sim ya orange to sing mo ba pardon ba boy ba zu ba kimi na mo ba koti c'est ça quand même de ba kimi na ba téléphone na biso et là qui Spark 8 na Pop 7 et qui 20h30 parce que yele mutu a kanga ki ye makasa botre ki c'est pas donc résister à la bête ma kofine longi et le ngoute kiti le ngevi même en cas pour to tika ça ki wana et là qui est na ki le plus géant qui na ba ninga nyonso la police ya maman otas ne bakangi bango yo esali onde esalinga bien makasi ponde bakangi bango parce que bazong c'est bilo na biso donc on va ça to mona ba ninga musu ba okende ko samisa bango ba kende pena pour to lendi pena bango insécurité za makasi na sia mafuta wana insécurité pena ya makasi ba doit la chaque jour na sewa ne ki na ba badiamba mtu akanga badiamba ngamna zaki na sac tozo leka tumiso bokia tobi tokyo hôpital bo pia biso mboto toza mbongo pia note toza na bakisia o sac na nzende tozo keza traitement aba twanzo wela sac na nzo bina tazuli kofa betinga hawa après bazui ba sac ba bazui atindiki biso ko abobo linga lokuta ben abendi sac batindiki biso côté ya beton moko ezalaki on après ba bazui ba koti sisa mai bazui ba ki azolo baka ninga fandi azo na sima bino nazo ba zela tosengi la police ya montance merci ndenge kangi po biso kuna na nino na mafuta insécurité za makasi bato baotambola te 20h 19h moso azotambola na sac ekomi problème foza omona biloko na sebo ezali résultat ya patrouille oyo ezalaki mene na butu ya vendredi oyo epai ya belema ya légion nationale d'intervention leni na mokuse oyo ekombamaka epai ya général Manya Mike Chanika Beya awa nayebisa yo batambolaki na bakomine ebele komine Lemba bakoti Matete bakoti Kisenso batambolaki partout onga balekanaki esikomoni balokoti miyibi bakulu na oyo nyonso baderangeaka population atala bafase oyo mususu azolela oyo mususu kotoyo abimi na ye monsieur innocent veut dire aza innocent ayebi eloko te nyonso to ezoleka nawa onira azocomprendre te onire bakoseli mpo bango nyonso babimaka ba-innocent wana bino mo boyebi mopanzi mususu bambeyambeya veut dire bana basi oyo bomoni azolela mama bato akendane kala ntango mosusu mpo olandela boye mama banda kopekise bavie azomene lelo me mutu makasi kaka continua baye kokanga ye na groupe ya bana mibale bakuluna awa selo la police baexplike ke bakolaboraka mpe na bafille oyo okanisa esili ten oyo moni awa na kati ya IST kecha jaune oyo boye ezali basaka cannabis veut dire malafuma papier ndenge bamisusu babengaka yango misusu mpe babengaka yango bangi veut dire oyo ezawa ya kamuna na ndenge ya kosakana te ebimi na ndako ya mogroso matumba yeyo yazalaka na komina ngiringiri donc aboya na ye ya kosamba boya ba problème yenga ndezalaka na kati ya ndako na ye moko esika bayaki kolokota ye bien mousse na yo moni awa ya 25 cm veut dire bayaya bakotaka kaka awa bino nyonso bovandi na se milingeki ezongi kopema wapi kocha zolo wapi tala ba poussière nango mopanzi yango donc balokoti ye na produit na marchandise na ye nyonso ndenge bomoni awa ya kosamba eza te avoué ye moko ke atekaka diamba bakangaki ngai mpona bangi oyo kandona o mosusu na bangi kaka oyo ezaka oyo nde mpona bombaki nde biloko aa na ele na biso na bomba na CFTR na biso na bato batekelaki en tout cas oyo la police nationale d'intervention ya leni bazali kosala oyo ekumbamaka epai ya général Manya Chanika Beya Mike ezosala musala nango vraiment ndenge esengeli lokola bakangaki bango butu ntango etani awa général alobi bape bana batu bazwa ta lipa mutu na bute ya jindo moni bazokabolela bango awa mais la police asasali part na ye etikali part ya justice
pona koyoka koentendre surtout bana mibali oyo koyebaka ya moko na moko mais nde baabwe baba to confiance te bakonzi na ndenge mabe te botia nanu état de siège awa ata mpe bachar de combat na quartier Congo na komi na Ngaliema po trop c'est trop niveau ya kuluno ekomi awa on dirait photocopie ya este nde awa na quartier Congo na komi na Ngaliema batu basundoli bandaku na bango ekokamwa tunanga pona nini kuluna ekoma nango refrain ya nzembo veut dire chaque jour bazo sasa population ne ya kosasa bango na ndenge kosakana te donc ekipaka lisusu te ata na moi eza na butu bakuluna bazo kipete soki kaka ordre pesami epai ya maréchal na bango bakokita a bakoteli batu na bandaku banvahir bango bazwi biloko nyonso bapie soki kaka o résistance basali yo pulema yo veut dire bakokata yo nzoto mobimba tala neti ndeko oya ziazili akendaki na ye musala na kozonga na ye kaka akuti tombo vide babuki ndaku bapie bazwi biloko nyonso ndaku bake nango tala ndaku na kati nda fungoli ata lutu eza te nde bomoni akambala liboye kasi akokamwa eza ke oyo nyonso bomoni baza ba victime papa yo basali yo nini bazwi eloko esengeli bazwi plasme bazwi na mbongo na yaki nango donc $250 bazwi baboki na chambre bazwi na lipapa na radio ebongo mama yo mpe na tour na yo loba basali yo nini bakatanga bilamba baviolenga babotolanga kutu telefone oyo nasimbi babotolanga telefone na 60,000 bazwa 60,000 balia tolembi baye kosaka nte baba bazokotela bato ntina bandaku bango bazokipe te botalaka papa oyo na age ndenge azali bakoteli ye batomboli nzungu afumbwa bake nango papa leli mais alobi mpenza bavayiri ndako na ngai bazwi bakiti basili banzungu oyo ezaki fumba balambaki mpona lia bakeli yango amonage tanta ifoya kukuta ndo wanyemwana zila mwana kuluna te mpona nini biso tokomba isole donc biso bakongole te bayebisa biso soki bakongole te toyoka biso pays biso tokende panda oyo eza bakuluna nde bayokata ngai bagi bajo bagogo bayeti mpe na biso te ya matanga bayelaka machete na basoda babeti bamasasi tala bakonza la police pardon bosunga population ya quartier Congo po oyo eza nde demi guerre ezopesa kobanga makasi botala nde batu basundoli bandaku na bango quartier eza lisusu normal te basengi na numéro 1 la police sala quelque chose niveau kulune komi awa faut kolukela ngo solution mususu e normal te kotikaka ya population na kati ya souffrance ya boye ezalaka nini Eki! Oui, mais tu es aussi artiste, donc il faut Bimakasika. Mais c'est bon, on va faire ça prochainement. Tu vas me faire le 13 prochainement, mais pour aujourd'hui, pas question. Assis sur Kangaba Nasuki, Ganzaki dans la chambre de prière. Bien aimé, un temps après, Basili. Na mito abana nyonso tu oya kanga kisuki bache botox na cheba na botox parce les oscilla te ça commençait tellement à m'inquiéter toute la maison bakomi na basili exagéré o ezalaka na prière à butu pour la 22h biso sambela tous les jours à 22h omona kabana leso bazo kwata mitu bo sambela me ba kwata butu na cheba botox ezosila te. C'est quand j'ai commencé à prier parce que comment il quoi inquiéter le Saint-Esprit me dira clairement que eza influence ya maboko ya mwana wana yaki kokanga suki sawa yaki kokanga suki influence maléfique na ye likolo mitu ya bana ntango azaki kokanga bango misali etikeli bango basili wana. Et moi-même maintenant le Seigneur me disait maman Nana merci, oh femme Tamara ya compte wana mususu, merci pour le cadeau, que le Seigneur me bénisse. Mon obélia ba maman mon manager. Merci beaucoup. Oui, les concerts c'est le 4 janvier 2025. Et un concert il y a Liboso, il y a Femme Tamar, Nairobi, il y a 2025. Bien aimé, ne viens pas comme si tu venais danser seulement jouir, ce qui n'est pas mauvais. Mais ne viens pas à ces concerts, à cette attitude-là d'ambiance. Non, viens à ces concerts avec l'attitude de prière. Pasteur, oui, mais tu es aussi artiste, donc il faut Bimakasika. Mais c'est bon, on va faire ça prochainement. Tu vas me faire le 13 prochainement, mais pour aujourd'hui, pas question.
batisi okanga bana suki nga nazalaki nanga na chambre na prière. Bien aimé, un temps après, basili na mito ya bana nyonso tu oyo akangaki suki batie butox natie bana butox basili ezosila te. Ça commençait tellement à m'inquiéter. Toute la maison bakomi na basili exagéré oyo ezalaka na prière à butu mpo na 22h biso osambelaka tous les jours à 22h omonaka bana nyonso bazokwanza mitu bosambela me baokwanza butu natie babutox ezosila te. C'est quand j'ai commencé à prier parce que comment ekwa inquiété nga le Saint-Esprit me dira clairement que eza influence ya maboko ya mwana wana yaki kokanga suki sawa yaki kokanga suki influence maléfique na ye likolo ya mitu ya bana ntango azalaki kokanga bango misali etikeli bango basili wana. Et moi-même maintenant le Seigneur me disait maman Nana merci, oh femme Tamar ya compte wana mosusu, merci pour les cadeaux, que le Seigneur vous bénisse. Molobeli ya maman mon manager, merci beaucoup. Oui, les concerts c'est le 4 janvier 2025 et ça concert ya liboso ya femme Tamar na Europe ya 2025. Mais Yakamona Kondima, ne viens pas comme si tu venais danser seulement jouir, ce qui n'est pas mauvais, mais ne viens pas à ces concerts, à cette attitude-là d'ambiance, non. Viens à ces concerts avec l'attitude de prière. À la maintenance, à l'entretien. Avec un minimum de voix. C'est comme ça dans toutes les prisons. Makala, au moment où je vous parle, est en pleine réhabilitation, rénovation, sur fonds propres. Parce que des ministres qui arrivent, parfois cherchent à entrer dans les COP, opération retour. Moi, au lieu de l'opération retour, je dis à tous ces directeurs de prison, j'ai pas besoin de cet argent. Cet argent doit servir à entretenir, à maintenir les prisons. Ma joie, c'est de trouver que les prisonniers sont détenus dans des bonnes conditions. Parce que dites-moi, vous allez me donner $1000, 2000, 3000, 5000, je fais quoi avec ça? Mais après? Et vous serez le premier demain à dire que ce ministre-là, regarde, Tozong, c'est la Rainbow. Ne vous les mettez devant leurs responsabilités, voilà le travail. Ces matés-là sont achetés avec l'argent de la prison, qui initialement était détourné, parce qu'il faut se poser la question, cette rubrique a été trouvée où? Et comment? Dites-moi. Voilà ce qui tue notre vie. C'est juste ça. Donc, c'est un premier lot. Évidemment, nous-mêmes aussi, nous allons ajouter. Par exemple, là, avant que je ne quitte Kananga, je vais donner un petit fonds pour appuyer la réhabilitation de la prison, mais surtout pour que vous identifiez les prisonniers qui sont menuisiers en même temps et qui commencent à fabriquer les lits. Parce que ces matelas doivent avoir des supports, des lits en étage. Ça permet de pouvoir mettre chaque détenu sur un lit. C'est ça mon ambition. Et je vais la réflexion, le rafraîchissement des murs de toute la prison, la réhabilitation de ces deux pavillons en lambeau. Ça va? Alors, madame la directrice de la prison, je vous donne officiellement l'échantillon de l'autre matelas pour que plus aucun prisonnier de la prison centrale de Kananga ne dorme à même le sol. Les prisonniers ont droit à la dignité et à l'humanité. C'est constitutionnel.
je vous instruis de pouvoir poursuivre dans le même sens. À chaque fois que l'État mettra un peu de moyens à votre disposition, daignez réserver la rubrique qui concerne le maintien, qui concerne l'amélioration des conditions des prisons. Donc, je vais devoir retourner ici. Je ne voudrais plus trouver un seul prisonnier de Cameroun qui passe nuit à même le soir. D'ici au plus tard la semaine prochaine, je vous enjoins de commencer le travail de fabrication des lits. Parce que ces matelas doivent avoir de support. Faites en sorte que tout soit refait. Parce que cette prison a été construite par l'homme blanc en 52. En 52, tous les régimes qui se sont succédés ont été incapables de construire une seule prison. Toute la bâtisse que vous voyez ici, c'est l'œuvre de l'homme blanc. Et c'est avant 60. Mais le président Tshisekedi Tshilombo nous a instruits pour maintenant construire des prisons. Et les projets sont en cours. Dans une année, le président Félix Tshisekedi va inaugurer les nouvelles prisons conçues, construites par les Congolaises et les Congolais. Et donc, notre ambition, qui est celle du chef de l'État, veut que les droits des détenus soient sauvegardés, préservés et protégés. Et vous devriez y travailler. Ça va? Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. De notre part, nous vous garantissons aussi notre soutien dans cet accomplissement de la mission du chef de l'État, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision d'humaniser les prisons et d'améliorer les conditions de détention. Nous vous garantissons aussi notre soutien. Nous allons nous assumer pour que les détenus puissent vivre dans de meilleures conditions. Merci, Excellence. Très bien, merci. Okay. Oh, et voilà, j'espère que Bolandi, sujet nyonso na bino, vidéo nyonso ongai, wabino plasma bibiche mbombo na proposé bino. Alors, ça fait très mal, mes amours, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Comment on appelle ça comment? Comment on a bakuluna, en tout cas, ça fait tellement, tellement, tellement mal. Et puis si pas si pe mawa kati na mi tema. Alors, nzamba lola apesa bino makasi, apesa biso makasi, tobi ke it's not easy. It's not easy. Na moni ba vidéo mususu o bazo condamner bano bakuluna ba maman na bango ba olela ba simbi mitu ba lobi nzambe ba na biso ba ke ba 20 ans de prison, 30 ans de prison avec amende. Tobi ke na Congo na biso anything can happen, ba ko coopérer na bango soki famille wana baza na mbongo bako sangisa bake ba futi amende mwana bimi. Au Congo c'est comme ça. Mais il faut pas peiner. Bakuluna nde ba condamner bango, tout le monde dirait peine de mort et longwe, mais ba vidéo sou na cheli bino bomoni ba wi que non. Il faut ba musu baza condamner à peine de mort parce que les autres dépendre kaya mutu. Surtout bato bakuluna o ba bomi bato. Bango ne vraiment obligatoirement ba ok na peine de mort hein. Bango ba okendi. Mais est-ce que peine de mort on peut kozala parce que depuis to bandaki be émission bazolo baka bako boma. Baba ba condamné bango à la peine de mort. Oui, peine de mort donc ezali peine oyo muto ko na prison donc azata na chance à kobimate donc ye liwana ye na prison. La peine capitale eza peine oyo bazo exécuter devant tout le monde. Alors jusque là non toki la peine capitale te obapesi bato babika ba peine de mort. Alors bato pe to moni bilongi na bango déjà o condamné bango à la peine de mort. Lobby bato peine de mort bo suzuka babimi abimi akati braza. En tout cas justice va renforcer sécurité. Bakulu ne faut pas diminuer. Malgré opération ndo bezo salama mais il y a des kuluna musu bakangi na chela kibino
la vidéo la fois passée abi ata bakangi akobima na foot akobima azoyebisa bato bakangi ebongo nga ata bokangi nga na kobima na ngai. Moi je me suis dit nabi oh mais obi bato babanga lisusu te ya. Donc yo ata bakangi yo okobima na parce que ayebi ke afutaka na ye ba officier afutaka ne ba procureur famille na ye ya kofutele mbongo akobima na ye. Moi je connais il y a une maman wana azana mwana kuluna soki bakangi mwana akobunda kobunda il faut aya kobimisa mwana na ye soki ata koteka biloko andako akoteka. Donc ya mwana wana ona yebi mwana wazaki na bandal ya mwana wana ezaki spirituel po bayane nyonso baza na poto siko ye aza mwana ya suka. Donc mwana wana ye asala aka badega bayane batindelaki mbongo mais ba comprendre te mwana bango azaka kuluna. Donc là on comprend directement que c'est tout un esprit to ebite soki na yango sacrifier ye soki eloko ni salama na famille. Donc bayane nyonso baza na poto kaka yenda tikana mama na bango na Congo mais nyokolaka mama na bango so batindele biloko batindele mama biloko mwana koti ayibi aketeka. Donc mama bango asalaka tout pour mwana bima na prison. Alors na kaya bongo toko loba kawana eza spirituel. Donc il faut pas même mwana na nzela ba prière pour esprit ne longwa mais ba msusu eza na spirituel na kozanga ya famille esangani nde tindi bana bakoma bakuluna la basi otomoni wana bakuluna tana bilongi na bango bakuluna omona bango so bazaka bana mike muto akokisi 30 ans en tout cas na bazate ezaka ba 23 ans 25 ans beni nyonso na eza nini pasi aroza la kute na ma chérie ne moko kuluna chérie na koti ebulka habite yo sala boy batali boy na cop wana on se retrouver na 50 moi 20 moi 30 moi 100 amoni on za cop vrai cop allez yo na koti na cop wana à côté de la cop wana za vrai cop. Alors et puis si pasi pe mawa kati na mitema to sambela nzamba lola asunga apesa bango makasi donc ekosimba. Alors merci en tout cas, merci beaucoup na bino bato bolanda kangai pour partager massivement ma vidéo na biso otoye la rabino bo commentaka et ça la biso bien, ça nous donne le courage de travailler encore une fois de plus. To luki la rabino ba image justice il faut kota na mboka na biso papa Constant Mutamba tozo senga pe ba prison wana ba prison wana ba tongela bango on appelle ça comment ba tongela bango pe ba place ya bien ya confortable parce que la fois passée tout le monde qui na prison Makala on a vu comment est-ce que les gens souffraient na kati ya cellule moko mona 30 40 personnes bazofanda na condition moko ya mabe parce que otoyoka ki ba mbongo ba prisonnier wana ebimaka na sur vidéo mona chez bino liboso wana bomoni une vidéo ya Constant Mutamba ye moko amemi ba mousse ba biloko ba prisonnier atuni maman na saka na prison bi est-ce que nga na bimisi mbongo te mbongo euti wapi abezaka mbongo o ba pesaka pona ba prisonnier. Donc c'est que j'ai compris que mbongo ya ba prisonnier ebimaka mais ba konzi ba baza chargé baliaka mbongo wana donc baliaka mbongo wana ba prisonnier ba souffrir. Nzambe nanga Congo en tout cas ministre Constant Mutamba oui ba prisonnier pe baza na droit ya vie baza pe na droit na bango ba na droit ya kolia ba pe na droit sécurité. Mboka na biso so ekomi le roi ba mboka muswata le roi Afrique oui c'est l'Afrique so ekomi le roi Afrique du Sud et osa une bonne chose en Afrique du Sud au monde prisonnier na air ya winter azana blanket na ye na tongo arolia na midi allié na poko allié air à visite à Robima prisonnier malgré prison mais akolala quand même na condition bien ba pesier moi mambetu na ye et dépendre na cellule nini oyo ça mais on comprend que prisonnier quand même quand même aola la nzalate so na Congo na biso pe comme prisonnier azana ma mousse na ya moi 10 cm moi eloko na ko finika quand même ekozala bien mais soki mbongo wana ezaka détourner suka nango ekozala nini. Alors merci beaucoup en tout cas, j'espère que vous avez belé pour na kolanda chaîne na biso Bibi Shombombo officiel na lingi bino ya trop beau s'abonner massivement
toye la rabino ba news apoto partager together boti que la biso na ba commentaire ba idée na bino par rapport à ba sujet auto cheli bino en tout cas toi na pour ça année 2025 auto parce que nous sommes déjà à la fin de l'année année 2025 oyo tous na pour ça marambo échanger na mboka na biso sécurité et kota na Congo na biso phénomène kuluna oyo to ba no lobelango au passé parce que jusque là bakuluna bazaka bazana ya kobatama il faut vraiment service et ça la makasi ya ko balayer bakuluna nyonso na mboka pour sécurité kota boyebi ke na sali bino ba gens ya mission ya bakuluna tellement ébélé parce que ba dégâts pe ezalaki tellement ébélé. Alors merci beaucoup, bonne fête de fin d'année à tout le monde, partout, Boza Bolanda Kanga, abonnés fidèles et Bibi Chumbombo officiel. Je vous adore, je vous aime, je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Chumbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos. Aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Bisous et bye.